foloko ba o bana ba o nako beta ta sila ba mbata ah o beta sila na ba mbata na ba affecté ngana koma ba kanela ya mutu mais malobi ba guerre ngo suka te ngana za musicien yoka ngana za musicien ya Gabi akufelaki aboyaki kozwa mbongo ya matanga ya cotisation il paraît-il balobaki mabe mais azwaki mbongo ya Belleville Conti et tomonaki Belleville Conti la patronne mama Kioma la coutume de l'écriture ayaki kolelisa ya Gabi oui ngana sta koleka sila na bango na sta koleka sila na bango nga bela nga na moto par-ci par-là na sta koleka sila na bango sonne voka madame la patronne likono sa nena leki sila bango na beauté qualité moi ça za amour to lembi omani bino boy bi koloba na très impoli koleka bino to fanda wana na très impoli koleka bango to fanda wana vous comprenez yo Dorcas tala mwasi elongo munene yoko mutunguma aza bongo akwa nguma tala mwasi na goitre na aja mona mwasi na goitre tika boy mama za na goitre bimat miss le elekate voilà elekate pona tali yo pena tali yo na moni ye na télévision na ye na kitala tala zate voilà solo nanu ndeza bo maquillage asa nini maquillage pinga na internet te alobi ke yatikala ofinga te afinga nga trop afinga bayana nga afinga ansuluzolo makasi surtout ngai saa nyonso na vie kofinga ansuluzolo te apesi yo kana avant koloba wana zuma na qualité na yo na façon na yo nde ozali na limite ke na façon ya qualité ya famille ya Belleville Kandi bakozala na lâche lokola yo Zuma asa kamadi no tene bofandi wana yo be o actrice comédiette mais nani oyo Dorcas boloko ka film oyo ba ko bolo bolo kombozo misa salite na munoko yo kanga ba mbwana yo na esa bango Belleville za yo na bango te bango nde baba yo ya Belleville bango nde baba yo ya Belleville no bimisa photo moi sina en tout cas na kikanda yo si ça na kati na bimisa photo moi sina Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, boye malamu balobi makambo ezali awa totutaka ba bordure ezanga ya bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. Yamboye tena banda na pesaka toujours matondo mingi na tatanza komba ako bomba biso soki tolali tolamuki tokoloba obelo kumu ezonga na mboka na ye. En tout cas, toza toujours en mode matanga mais toza ba pandisango. Ce qui est actualité, l'actualité nous oblige à faire des analyses. On est là, mes sincères condoléances à toute la famille de Presse Aline, ainsi que la famille biologique de notre
confrère Oyatika Kibiso, Jimmy Bokelo, Wawa. En tout cas, on est toujours ensemble. Tokolela, toujours de Konabiso, Oyabela Kite, Oyatiki Biso, trop jeune. En tout cas, Nzambe Ayambaye, Moli Monaye, Epe Manakimia, Balobi, artiste, ceux qui a Koufi Baye Mbarakaka, Yangope Biso, communicateur, Oyoto Edikaka Massa, Tozalaka toujours wana pona kopanza sango. Ce qui m'a bordir et tout ami, toyaka toujours wana na kozala nkatite ya kopesa mbote nanga na ba nyonso ba soutenakanga de loin et de près. Là je salue ya et mabaka na Milan na bosanité Yannick Mbenza, toujours on est là. Mister Bopeto, mon avocat de sur Maître Christian Bassansi, on est là, pourquoi pas ya nono Bassansi. Toujours on est là, docteur Dieu merci Bokolo, papa na prince Arthur, puisque Bokolo, papa na princesse, na Bosani Lissousouté, Balobi, Olivier Songanzila, na Kata Windok, Piru Petit, ya Willy Moucheni, Messe Nazarara, Moko, 00243, Koda Mboka. Code mondial, ya Willy Moucheni. En tout cas, bon séjour à Jet Set Group, ya Sénégal, Oyo Bazako séjourné na Mboka Kuna ya Amérique, na États-Unis. Là, je salue Mathilde Gaulle, Moyembi. En tout cas, mon papouche, je te salue. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Je suis avec Mamou Moulouba. En tout cas, le lot, il y aura à boire et à manger. Tokoloba. Tokoloba nyonso o eza na twala tomonaki Irsil Peshanga Black Line na kendaki poto azongeli biso tokomeka mpe kobeta balobi Soni Evoloko nzoka ndaka na ende moyibi tokomeka mpe kosolola yango na Mamou Moulouba balobi lisusu batuti bordir makasi Batuti bordir makasi balobi ya Gabi akufelaki aboyaki kozwa mbongo ya matanga ya cotisation. Il paraît-il balobaki mabe mais azwaki mbongo ya Belvi Kondi tomonaki Belvi Kondi la patronne mama Kioma la coutume de l'écriture ayaki kolelisa ya Gabi balobi ata na Bible baloba tolela na baye oba akolela tomonaka Belvi Kondi ayaka ba matanga po asakana susia baninga oyo bakufeli ayaka kolelisa bango. En tout cas, ya Pati, si tu veux même langage avec moi, ndengaka to salaka. En tout cas, fungole langage chanangai Mamou Moulouba. Bonjour, bonsoir, na bandeko on so ba kolanda biso, bo s'abonner massivement. Ouais, merci. Samiga Amba Cléopâtre. Voilà. Donc merci à Banu surtout les Mamoulouba la star. Mes condoléances à toute la famille. Après ce Otokufeli Jimmy Bokelo Wawa Tiki Biso. Donc veillons mortel samedi, dimanche to enterré mon na biso. Vraiment ça m'a passé. Tu y kaka ko loba. Parce que les appellent la raté, donc analyse peut aller. Et je salue d'abord derrière la caméra y a parti où il y a filmé qui donc et pourquoi pas mon partenaire en vie maman Victor Funda na où la kona montoté attends quand même mis na où la kona montoté maman Victor Funda mon Victorine Vicky et Vicky tout donc ma maman chérie il y a Willy Moucheni code mondial famille Bota Voilà, on est là. Là, je salue RK de Bruxelles. Na Bosanité, ba confrère, ba concert, na Ranyon Sobaza. Là, je vois Biakanzanga, pourquoi pas Grâce Mwamba, Balobi, Plaza Clarisse. On est là. J'ai mis Maïbé, les gros bébés de la presse. Tonton Yams de nous, en tout cas. Et pourquoi pas Chic Moukadi? Voilà, mon vieux Chic Moukadi. Avec mon grand frère Yves. Voilà, Yves. Et pourquoi pas, il y a un le moto, à Bomaka, mon papa, voilà. Papa Nabiso. Papa Nabiso, Kabundi Walesa, Papa Gédéon. Papa Gédéon, je te salue. Nabi que conversation est bien déjà. On a famille Penda, on est ensemble. Voilà, Mamou Moulouba Dora TV, Toko Taka Rambala Moko. Tomonaki, en tout cas, Balobi Mamou Moulouba, Balobi ba guerre o ezalaka nango esuka on a TV bato mususu de face à face boy bakura raté Balobi olinga ko beta ndeko na biso Miss Lolo mais abi atikala ko finga yo te. Non. Oza na milieu ya TV. Voilà. Bato tout bamona ndenga crashelanga. Atanga te. Voilà. Parce que amolenga banganga de vie.
mais bato ya finga o baza ba cher na nga ba frère na nga voilà yango na yelaki ye na certain na ye o eza njili voilà asenga bino so ba grâce za ki wana te kaza ki wana timisi lo abiki na finga kote bosa image penza finga yo te na ebisa ke avant benga famille na bete nanu azana Dieu m'a parlé biso tout bino pour une fête voilà mais malobi ba guerre en suka ngai za musicien yoka ngai za musicien yo mona héritier héritier déjà watana bida fandi wana muto fingie sima kuta je fosa ni kala héritier na beta motona tembe kala héritier bosila na voilà mais kilelo akoma patron voilà mais ta normal na ndenge na bi toto ni atembe so yepe bosila na moni to ba lo moko boye voilà lâche aza lâche aza lâche lâche aza lâche lâche nako souhaite pour aza non tout d'abord taka bino mo ozali na sima nanga babini to tika kana yana biso na kuma mama biso to akoma mama na bino to ya ko finga na internet te alobi ke ya tika la ofinga te afinga nga to afinga ba yana nga finga ansuluzolo makasi surtout ngai sa nyonso na vie ko finga ansuluzolo te wana pendo tubinga mbeli na motema ebimi pona bi yana nga ba valeur ne bele biso baleki ne to ba mamulu bo to ba star ngana so na star na tembo ba pays nyonso tu ya mukili na kota partout bela mamumuluba so ngai mamuluba na makaba yana respecter so yo la fimo boyo oya koloba peut-être na ansuluzolo elekate mislo elekate voilà elekate pona talio pe na talio na moni ye na télévision na ye na kitala zate voilà solo nanu ndeza bo maquillage asa nini maquillage ozana lisoko lokola bébé ya inane asa nini ana lisoko lokola bébé inane bo skize nga ba terme na bimisa pona na kanda imagine que 3-9 ans boye Sonia evoloko mwasi alonga tongo akeda dube ko abana voyage ko loka toute artiste comédienne mais nani oyo Dorcas Boloko ka finga oyo ba kuma bolo bolo kombo zo misa salité na munoko bana foko Boloko za moyibi yoka soka zaki moyibi Sonia evoloko na zawana tout ça fait bateau tu pas paramètre voilà akenda dube ko boso artiste comédien oyo bazana ba succès lelo oui Sonia faut ko andano fimoko azanga te na kisasa bon muto na sisete bo tsena minute kwani akoyiba ndeni mutana mbongo be akoyiba nani boza ba prof batongo boloba Sonia faut ko na vandi wana na qualité na belle fille na enda vandi bongo madame muto na sisete bo tsena minute pourquoi bino bato wa matama yele pourquoi bo tsena Sonia faut ko na minute muto na sisete madame muto na sisete bo tsena minute kwani bo ba moche ba lâche baba moche balash Sonia vokoli kona ngoto saineni bino bo benga bato wana bo benga ba sisete le koyo nango sila na bilo pa eloko te na moni na tali ya elote Sonia voko kitoko tala mwasi bupende Sonia voko ba o bano ba nako beta ta sila ba mbata o beta sila na ba mbata na wala ba ofekte ngana koma bakana le amutu oui ngana sta ko le kasila na bango na sta ko le kasila na bango nga bela ngana moto parti par là na sta ko le kasila na bango Sonia voko madame la patron kono sa na le kisila ba na beauté qualité moi ça za sila lingaka bibembe ba to taka ne surtout sila ndeza ba lingaka bakoka mindele alingaka bakoka mindele Sonia za bonne mobile pa Sonia voko na malembe linga bakoka mindele bana vina bakoka mindele paix à son âme à notre star Madilou System yomo lobi so tala qualité Sonia voloko tala qualité Sonia voloko moi ça le qui sila la beauté pe façon de parler Sonia voloko madame likolo ngana YouTube te siko sila mta patron siko likolo ngana ana YouTube o luka ba film o beta be ya to lembi de ba film ya amour to lembi o mani bino boy bi koloba
na très impoli que bino to fanda wana na très impoli que bango to fanda wana na mona biote possible bino na quelqu'un famille nanga mona za bona lekene una beauté na lekene mipenda mwasi na lekene kitoko mwasi so yebisa ngai yo makolo soso te na lia go soso te ngale libata za misuni soso ya mikuwa nga soko linga kota mupili papu olinga mpende te mpenda soso te mpende soso de vimba boli papu mteza mikuwa na lia ondeni nga libata olinga pe kota makolo soso te na lia ondeni soso otambola ya mboka soso mboka babara makoma kasi soko na yebisa bino sone voyo ko bobike aza eloko te botanga kole poanini kita envoyer nana tindi yo sone voyo ko ele ote botanga kole poani bomote ka award likona to sendeni ici peshanga mobutu barazi yaya niyokela mawa malobi mabe makasi yo bolo wana bolo wana etendini mpende koleka silati ngana mpende wasi alobi Belleville yo kanga bambwana yo na esa bango Belleville eza yo na bango te bango nde baba yo ya Belleville bango nde baba yo ya Belleville vous comprenez yo Dorcas tala mwasi elongo munene yoko mutunguma aza bongo akwa nguma tala mwasi na goitre na aja mwana mwasi na goitre tika we mama za na goitre bimat oza munoko solo munoko soupe na kolio manga teta na lesbienne yo sona masa na yo ici peshanga masa na yo na mofana na mwasi isoko lokwa bebe inane yo Zuma tala mobile ngwa kaki et quoi kaki otano mabe abi bopesa communication bien te bo bango ne so ba zoba ba bourrique ba illettré Zuma ajina ye na daza wana ko sam ko ba mwasi aza kwa batisa aza kwa duche kapanga personnel mais vena nga duche kapanga ko feli papa na ye repose un peu wala le babiso ko za wana duche kapanga yo Zuma tala longi makasa longi rouge aza bongo mobali ba paquet ça c'est ça te mobali ona tata na so tata Mirti Borlo yango te blaka Mirti Borlo parce que Mirti Borlo parce que moi mobile ta gilet eza na couleur surtout ya drapeau qui ça surtout ya pays à France ya pays à Belgique ana pays ya États-Unis il y a drapeau Angola et le gilet moko te Mirti Borlo Zuma asa camarade no tene mo vandi wana yo be o artiste comédienne yo zela pour la président asa camarade a ko sabe camarade yo mo asa ko sabe ba lâche ko ba Zuma asa ba patron asa David Mangaya le boss David Mangaya c'est Sali mon vieux Abiba propos Hans Luzo le président Lobaki Gabi Poto innocent ko mema ya Gabi Poto asa sa o moni asna Gabi bon matbo ki ba ko senga makalunga pardon te makalunga tel bango te bon pa finga makalunga ngoti moi makalunga na anse mam na bango so bili bokota ndeni to mo finga Belleville makalunga sa nyobo sa Belleville pardon ya Gabi no sa meme pata poto ete asa anani wana izana ngo imura ya humoriste donc a fantôme a camarade na été Zuma lukana ba paquet na one bonga elongo ne bonga on a problème non ya couleur voilà tala mobali mabe on mobali ngwa sala mbele na mobali bongo te on a mettre na kima ya solo wana Zuma asa kamanote sonya na za kamanote peshanga na vandiana adinda mi o bada sa fali bikona ngo mino mala famille kwa peshanga mais likambo ya peshanga oyo balobi ake asalika une semaine azongi tomoni mbala moko ake papa pe lombe balobi esali mwa makelele non botika peshanga magambo peshanga c'est star to peshanga asala film ya lipasa comment osani ici quand on peshanga sila zara ba oteka peshanga na CD ala star koleka sila ba meme lo kwa ngulu te ngulu zara te ngulu za lokola ta ngulu za ndeni de na ebite bongo ba ebi mamwana te ba zoba ba kizengi ba larbin
ba cauchemar bandoto donc moi ba cauchemar ba cauchemar o moni ngulu ezaka nini o moni muto oyo aza kola la musique il connaît expliquer bango tonate c'est pas pembe o moni ngulu ezaka nini muto oyo aza ni na orchestre ni artiste nde bazaka famille batie to obimi lokola musicien nde babengaka ngulu siko Péchang aza artiste comédien akovoyage na passeport nini bakizengi bazoba zuma telo makasi ansaka mano te sonia lekisila na bino na bote na nyonso tu likolo saini do maza beti atie tentiriti do maza de tentiriti ta siko do maza beti alakisi keko ona bote te yela comme na age ya mère malou o forcer neni mais to beta pe na lisolo oyo ya matanga ya Gabi na mona ke mission mo ya Gabi asalaki atangaki pe kombo na yo Gabriel Bolembo en tout cas oyo akubungisaki yaya na ye balobi na matanga wana to monaki balobi la poutine de l'écriture à Kioma akomela Jésus na paradis Yesu abeti milelo c'est Belgique na matanga et après to moni lisusu après si yo kana avant le bana Zuma na qualité na yo na façon na yo ndozali na limite que na façon ya qualité ya famille ya Belgique kandi bakoza na lâche lokwa yo pendo za na ngakutu alash ngane za bona lekiono na kombo na lekiono kistar na lekiono succès na za na deux fonctions danseuse chroniqueur so na yebiso yo solo bakenini ke Belgique yo mbesino nyama yo beva koza yo no mbesino nyama buna baba zobe namta tina myo baba zobe mbesino fingo pede yo be na sabo nga temne mamu ba saba temisi kana yo yebani bevene otanga comme la azaki kangu no be camarade no Zuma na yela bino bo biloko tela mona bino ba cochon b'imbécile. Zuma, nous avons caméra pour Belgique, atindaki ba caméra na yeza ba filmer na matanga imbécile nyama imbécile ne bana zwaki imbécile ne yeza loko ba ko zwena vandi wana. Zuma mobile mo saka kaso propre. Kaso propre no te kaso pe me ko za tem to ata ba chemise ba be. Ana ku biete na vie na ye. Ana vana stable te. Ana pom no la. Abala azana poyo ala kwande mama so mama lewa wala studio ana ola na mwasi na bana imbécile to yo ba TV yo bino mo sakana bato bongo po nini bongo sakana bato Belvi kamana mama bino bana Belvi na famille na bino bona Péchang na famille na bino bana sona evoko na famille na bino bona Péchang na famille na bino ngako mamulu bana bona famille na bino bozota ngate imbécile merci YouTube. Merci YouTube. Voilà. Ngabo mekate ba lâche. B'imbécile. Mobile kuba lokwa koba posa koba. Ta mobile mabe. Mobile rouge. Obeta tampo kate. Na basa no baza ba faux de terre, merci faux de terre. Zuma pas tia faux de terre. Atia faux de terre rouge eza ebele. Imbécile. Nous on fait bevi yo moura yo. Bevi yo na senga merci bevi yo na lembongo na yo. Na moi bébé ma ko baluka na vie ezate kana moi ka pa moura et pas moura oui na moi bébé ma ko baluka ka pa moura bébé ma ko baluka ka pa moura grâce na biso akoma no sambela abongo mutema moura mamba bo mama na okobota mukolo nini barezi mais barezi pas touti bordi tout la bordi ta elorote Péchang akamadi lete et de quoi c'est bon face à face ba benga ba senga ba pardon babi Péchang et fatika Fatou miracle là loba e ba deuxième ba tche ba deuxième ata Fatou miracle Péchang akangisa ke babi ba Yesu babi ba to lem likona ngo bana poto Yesu ma opela moto awa ona kake Fatou miracle ya minde kono propre voilà likona to seni Péchang likona ngo Yesu ma yo wana ko sa ta mosi Péchang da pas zonga ki das comme dans 4 so Yesu ma yo ata lufu mama lokuta ngata pas photo pe comme nango lo te Péchang ke intime na zongi na ye skoto sendeni bat bandoko piolo la poto akiko ya zongi na bongisana te bongisa ya yo zaka yo bolokoko bolokoko ozana goitre na age do mwasa ko leka na bongo te age na yo mwa muke bongo talelo ko fimbwa
boy quoi baleine mawa mais babi mamulu ba yo pe contre ta babi yo pose à traite au solo rapena ba l'autre là musu ngai mutu ça na ba pe na omelinga ta pe ya na yebisio o na le ba na fête bino famille bota bolinga na obiso to lingana makasi omelinga mamu mutu abi ke na sonner na tête abi sa ba voice na voilà na le ba na clair naza na mutu te o na benga lisolo bango ne ba benga nga ko finga te mutu na finga ka te bona bona naza clair to ba kangsa biaka na ki ko na loba ko biaka ça prompte yo mo mo ko beta biaka te na tete lo monte moi je vis à musique naza solo mo so tout na esprit na nga na ebi tanga musique na ebi esprit mo so na fanda bo nga na fanda wo pendant longtemps voilà na esprit yango o YouTube te nga na tanga na CD voilà na niveau bazuma te na niveau misolo te yo boloko ko na tangi kombo na yo barezi abi journaliste en plus journaliste yo barezi na bimisa photo moi sina ah kati en tout cas na kikanda ah yo si ça na kati na bimisa photo moi sina na bimisa photo moi sina na bimisa photo moi azana moi si na bimisa photo moi sina azana moi si ah moi si na bimisa photo moi sina na bimisa photo moi sina oh arande na moi si na bimisa photo moi sina. En tout cas, Mamumbulu Dora TV, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez, tout petit bordir. Bongo, famille Libota, oye, toujours. On est là parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. Toujours. Esakinga Yabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Awamukama Tezalarate, Potolo Barande Vérité. En tout cas, un grand merci à tous nos abonnés, à tous nos fans. Onyo Sobolinga Rabiso, Topesibino. En tout cas, un grand merci aussi à Yab Passi qui était derrière la caméra. On est toujours ensemble, confrères, concernant en tout cas, il y a ma bac à Milan. Je te salue. Pourquoi pas, Balobi, la qualité de choix, Mola Tisnanga, sur Olga Bilé pour Amba, mon avocat de sur ah, maître Christian Bassonsi, on est là toujours à Yannick Ambenza, Mister Bopeto, on est toujours là. On a bien tokuta nimbalasima. Bon, mais ça n'a vraiment awa na Mamumulu Dora TV. Bisous, bye. Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.